dans l'émission News des Kin avec moi Betty Masengo sur Libanga TV. Bienvenue à cette émission ou à ce nouveau numéro de votre émission préférée News des Kin. Une émission pas comme les autres. Une émission socio-culturelle. Dans cette émission, nous recevons tout le monde. Comme je vous dis tantôt que la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Vous voulez passer à l'émission? N'hésitez pas à contacter Betty Masengo sur le numéro qui est affiché devant vos écrans. En tout cas, la porte est grandement libre pour vous et la porte est vraiment ouverte. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Je pense aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national Maman Sociale Maboko Bank, la joie Amado Pichuna. Donc, des gros bisous à vous, yo lingarande boy. Donc, Betty Masengo est en retraite. Boy, que Betty Masengo est une chrétienne. Donc, le biso to sambela nzambe. Air Morope, Balobi Moussala, c'est bien bon, mais Air Morope, le Sambo, ils allaient vraiment bien. Donc, Betty Masengo est en retraite. Et maintenant, on a bimi, donc retraite et Sili na zongeli boulot comme il se doit. Émission zongi, actualité d'actualité pour Betty Masengo, toujours au service de la nation, au service du peuple. Et bien, je suis là. Salutations déjà à maman Kati Bakisa, ma maman chérie. Et je pense aussi à maman Claudine Zongo, la charismatique. Nakata France, champion Kayembe na Kenya, Blaise Kava Balobi Mand in Kenya. L'ingénieur Dave Moubama Balobi Mand in Kenya. Merci beaucoup mon frère. Donc Balobi Mand in Kenya. Donc on te l'a tika babilo à Kenya quoi. Merci beaucoup. Donc c'est l'ambiance de l'émission. Ça se passe que ici sur Libanga TV. Donc Monica Libanda. Donc News de Kin et les Kaka Libanda. Toi on a commune ya Lemba avec Paolo Standard, l'animateur cher de Fali Poupa. Balobi atabake na bango Paris. Bakene na bango eza problème te. Atape ba o batikali eza problème te un jour. Barokende kaka un jour to rokende kaka quoi. Donc ma bende boye la biso coronavirus te poto boy yango. Paolo Standard, bonjour, bonne santé. Ouais bien Betty qui mezana ngonzamba obatela. Voilà. Nkolo abatela rapé azo batela ko batela biso kaka. Voilà. Mon fan Bolanda au monde entier talaraka Fali Poupa Betty Bercy Balobi plein moko coup de chapeau congratulations the king Fali Poupa donc félicitations penaba artiste ope bazaki wana bourgeois embassy place aux abambo tebele et mani donc F victime mobimba moi liloba et surtout na ba fan o balinga Paolo Standard bakanisa ki bakoka omona ope kuna mais désolé sorry ne to lobraka. Ouais ya Betty bon na ebisaka batu chaque fois que na voyage ezalaka na définition musique ité na définition musique voyage ezalaka te voyage ezalaka ba retomber ya musique elingo lobate lokola na tikalaki na ke parité ya mo na tikala na sima tikala ko bosela ngo crime moko donc na mega mpe no ko bana ki wana pose le mois si ana ngo kakatala ka news de pona nda obwaka zongo mbala mo na banda obwaka na nda obwaka plan mo na mega osala mpe na sima tikanga na bwaka ngana yemba nazo bwaka nazo yemba nga ale bato basekinga ngana ke iparite o bato bango eninga pona Betty Bercy te o nakokende mbandaka na yata na munguso namona bandundu na me mama ebo na mbinzo ale suki abwaka epon pambogo yo epompa yo ebo donc na banga kana mamba voyage te pona ok na beta na ok so poto ezebili le problème ezalaka que to beta bato ba comprendre que Paolo Standard aza ngaza vraiment na lemba na sa émission na balaba nde na bwena na Libye voilà na sa même émission na Libye ngamona tiki parler kuna sikona na Libye na sa émission donc na ma vraiment na lemba mona mabelo mundo asala fierité mabelo o aboyi na ye premier te ye pasala kana kwa na nga pe na osala na kwa na ngai
Mais ça fait quand même pas si Paolo Standard 8 ans déjà na est victime hein? Ouais, donc 8 ans ce n'est pas une mince affaire ils ont vraiment belé moi na bota makoli ba emani kutu ba yeba lobi ba kepoto ba kabuya to kamwe kabuya na Paris te ya umeli oui wana to boy na biso te mais siko emani na umeli te par rapport à Paolo Standard yo beti 8 ans et pas Fally Ipupa quand même emani na département champ ba animateur ba ke 4 et maintenant dans le département champ donc wana faut longole mpanzi na ngai tena mpanza ba bourgeois ba Dino Loswa ba Michel Lufwa wana cha ba mpanzi ba Kusto Mopiwi ye che mpanzi wana biso dans le département ba Kabuya identité comprends ba Dubai inde to tikali ba Boussole ba Babi Tango fort na pesi moi ba mbote place baza na Paris na pesi mbote Babi Tango fort to zelo yakin hein donc émission mbalamango mais balobi to banga kaka coronavirus na yebi ke bino bozwango te donc bo se protéger bien hein la joie de pichu na yo kuna donc musika na yo quoi mais eza le loko moko Paolo Standard nde kaka ba news etambola ba mso babiote Paolo Standard alinga beta na Kenya po pa Fally Ipupa voyage ezo ya te olingo longo effective tondeni to eza nka ba rumeur bon ya beti nazana président Fally tina mukokoli donc ba kende ba kutanga naza te bele pe baloba bongo te bango nde baloba po Paolo Standard mtalo na continent na loba na compte mutu te na compte na ngai na lobaki ata ye moko presse alobi na ngai ke Paolo na lingi lisu komona on a siège te ko yaka lisu répétition te na fuka mana ese presse ko pinir ngana ba façon nyonso ko longola ngande na olongwa te no yo moko oboya kaka na olongwa te na longwa pona ki obeta voilà na ki obeta na orchestre ni yo mo yebisa na ya betiso na longwe na obeta donc naza fidèle na président na ngada Musapi na Linzaka. Voilà. En tout cas, c'est bien. Je crois que Fally Ipupa bisika za vraiment moni fidélité modèle yo na évité quoi. Ah. Mais donc et Simbakara mais eza eloko moko Paolo Standard ba fan bazolanda biso surtout guerre o eza na carte orchestre wana na ebi que yo za na yo musicien aux animateurs okenda ki pe poto to tika na poto mais quand même okokoza na moi argument ya kopesa entre Ken Piana na boduga wa za moi si ya directeur na bino Edi Badiata oh ya mabe wone côté comme le département presse wone za presse wone za mambo yemba te mais ce ko ba wolela ni on so bakena epoto na compte Fally Ipupa comme yo te ya kenaki na compte Soule et te ya kenaki na compte Fally te mais normalement ba mi balé faut ba bisande public vérité makambo ba wela biso net nga yeb na ngelode ba mi balé lo ba wela na te madame ya directeur na biso donc madame Nana na Ken Piana o ba wela nga Paolo Standard na yebi na nga eloko te ba mi balé donc Ken a yaki déjà nana boduga mère azana mikili donc makambo mi balé ba welela nga vraiment na yebite nazaki nanga na kin na tikalaki na landi concert na internet lokola batu nyonso donc nga mana tali concert à live na internet lokola batu tout batikala na Kinshasa donc eloko ba weleli na mikili nga mana yebi na ngate. Voilà. Paolo Standard pesa biso no bilengi nanu ya nazangi na armée Fally Ipupa beta no biloko wala po ayobi ke la joie de pichu na tango mona ke a sentir que nazana Paolo Standard l'animateur cher de Fally Ipupa balobi atati kali na poto akete mais azaka kana est victime Fally dikape na bokina armée ailo 1 2 3 sodamu bina kana cadence. Allez, 1, 2, 3, allez, Kotisania, ta frère. Allez, Hami tout, hai. Marquez les pas, hai. Allez, Hami tout, hai. Binanango, hai. Ngana bokana armée. Da wanangam na bokana armée, to eli susu na ba. Banani basako mata, buende. Adrisha motometra sako mata, buende. Aitolo, we. Brinete ntambo tolo, yalu musu tolo, obeyi bamba tolo, atolo we, muka kambanga tolo, reno na itolo we, aitolo, tolo, nina lompufu tolo, mena lingaka mingi koboka sukri nanga oba iba.
Oui, Kriwana, et lequel a un problème, hein, Kriwana. Mais petit bagoyi, bapé Kriwana dans ma émission, on a pas trop chez eux. Ah, eza pima nzambe, eza pima ezo salanga pilipili nzambe, eza pima tika fali ape mama wa o. Abeti beti mingi dikapa bato engo ya o. Asali sali pe mingi fierita Congo, eza pima bako luka ventilateur ezwa mu pepe, eza pima boko mina nivwa ko boto langa chombo, na yoki pima Paulo standard babu akisa akoma na yende ya olele ngo ya o. Suki akoma ko trengale nyoso na pete ya olele ngo ya. Nazo yoka nde pilipili nkolo nzambe. Voilà. Wana yo nalinga oboka ntropo ba iba na bango ngome. Mais Cri Oyo animateur wana ya Ferregola aboka nga lobi ke eza Cri na ye mais yo siko rotolo ba kezaka Cri na yo. Donc histoire à vie nanga. Pima ezaka histoire à vie nanga. Directeur artistique na biso place ça. Cri à Pima Oyo animateur wana ya Ferregola a ibande yo lobi hein on est sa point de vue dans to ko vouloir yote na contrôle pour et ça là que fallait pour papa longo la générique Cri wana mbala moko na générique wana mais wana boire sous Crini na ko boire zey pour na contrôle to kana 4 génériques to na décone to na école to na c'est bon to na contrôle près à boire yé moko za 7 en avant en avant. En avant, en avant, en avant. Regarde pas à gauche, à droite, mon avance. On ne recule pas, mon avance. On avance, on avance, on avance. On les gère bien, on les gère. On les traumatise depuis, on les sait. La jalousie est un vilain défaut. Ou bien, il faut ça la zoba. Il faut ça avoir un contrôle. Regarde ce qu'on a eu au bois. Oh ya. Eh bah maman, eh bah papa. Me fali di kapa bini sakamboka ndena mbonda eba mama bina zey bina zey Cécile Badjoa bini zey bina zey bienvenue Pumbulwa bini zey les bons maîtres do wana yana yalumusu bina zey amalingo mo yalumusu zey bina zey do yakatarate yo mazana halo kwa bouton chemise soka zate mo chemise kanga mizate. Donc hier à raté à Zanaï à Ozalaka donc yo ebiga vient à petit naï. Voilà. Mais n'endengo beta pas fallu pour papier moi ba featuring pe ailleurs est-ce que moi sollicitation pe ya kato ya raté. Bon ya kanango mais ebele na banena nga so mako sepela nango te po ba te belé bazwaka ye azoya aoya trop na ki master. Omoni trop ki master na boulot et memara moi fight. Il y a mon belé, au moins une place au télémia. Tous en a un jeune moi qui en face à Junior Belgado à Oudangola. Moi na morgue, na boagele na studio, nga. Na boagele na studio, je m'excuse, na boagele na studio, faka pesa ngambongo nga. Na kata studio ndeto yoka na ye komi to boagi na studio ici là opianga $25. Pona somba la sena chana kechi poto na kunda mwana. Tu comprends? Bandaka kaye asalaka biloko wana na se decidaka na lobaka nakoki jamais osa susupoto sola na yo opesinga mbongo na nga na simbi ponga na okima na nga ote nalingaka so la plupart ya beti yo yebinga bien na mwana secteur oyebinga ma bien otikala oyoka na ebite so oyoka ta mukolo moko chomo alobake Paulo standard escroquenga to na yibi mutu mbongo to na botoli mutu eloko donc na mesana na ba vie wana te na mesana oyo ya ngai yanga sena na mukokoli alipa na nga na kolia mukokoli alipa na nga na melima ina phase donc na dépendaka na oyo naza nango mwana mobali wana bandaka ka sala nga eloko wana molifanto na nga mwana nga liboso. Mais tu peux baloba qui moi mingi par rapport à liwa moi na yo que oleki ça pour la musique pas fali pour pas succès Paulo standard mata et tout tu baloba trop hein liwa wana oh ngamona kama kulu neni na kufeli mwana na lie mwana pona ndoka mwa lisusu pena yebisaka peti yango naza mwana liboso pe ya suka oyo akufi na libota na nga biso to yaka te poto kundaka bana biso to ya ba parents na biso baboti biso toza na bomoi boni biso to koma kobota bana to koma kokunda bana ngana ya kokunda bana te ngana ya na mokili na boti bana wana pe bakokunda ngai po bana na bango pe bakunda bango ngana ya pona ya kokunda bana te ye ndenge na kunda wana na kundela bandeko na nga nyonso
muta kokufela mwana zate na lobango avec force toya kokunda batu na mokilité biso toya bango baye baboti biso bango bakokende po ata bazate place baozala bayebi ke totika génération. Tu comprends? Biso peta on tobota bana biso peta ngana ya na kolia mwana ngai po na lia epo anini ngata tata ndenge nini yango. Akomi ma place wana. Toko ma place wana po 2020 news de qui nouvelle formule hein. Donc to koti vraiment na moi formule sika ata to yami invité to beti masolo musala na e après to kota pas attaque 5 minutes ou 10 minutes comme ça, vie privée naïf. Faut boyer ba vie privée ba musicien to yambara, ba danseuse, até lokuta mais to e ba so ya lokuta to ya solo. To comme en place wana. Pardon standard ba fan bazola na biso. Lelo nengo mo na musique na biso na loi o ekomi bar présent na biso autoloba que non pendant 4 semaines musique te bar te église te école te to fana na nous ba rassemblement on est la te to yo ki on est présent na biso fachi alobi yango biso to ki siko bakamba coronavirus kuna pe fali pupa na poto bazobeta te bafani na bango kaka bongo bino pe koto bofandi kaka bongo. Comment ça se passe? Ouais, ya beti wana eza loko et bon eza épidémie moko eye na monde. Donc eza loko muto to satanda ki na ngote. Loko leza na loi moko boy ngakuta musuna ko sepela ndenge ba activité ngo eza arrêté. Po tangu tozo zonga biso nyonso na ba Nigérien na ba Malien, na ba Sénégalais, na ba Ivoirien, biso nyonso to ya to zonga siko to banda siko koursa bien. Pour bango bazay na mo avantage ke biso ba Ivoirien, ba Camerounais, bazay na mo ba avantage ke biso. Po biso musique ando beta vraiment na poto te. Mais siko nde to telemi boy, preza agenda ka fongolenze, pona lo baga beta concert na poto na nko, abeti pe na nko. Monde abeti na nko siko tamba ocha boy vitesse ezozonga musique na biso siko ekene mbara moko na bango na biso tozonga po Macron akangiti Donald Trump kuna pa kangi donc ba mboka wana yango nde tokenda ko beta musique lokola bakangi tango ezoya kozonga le biso nyonso tozonga nzela moko. En tout cas, merci beaucoup, c'est bien répondu. Et ça lit bien ma carte si concert na poto zonga pour artiste na biso ils aura bien pour sentir que ma solo pe eza bien quoi ba Paulo standard pe ba lobi ba okene ba oya ba beti masengu pe ngaka na micro na ngaka bo l'ingénieur Dave Mubama et ça la bien quoi. Paulo standard actualité mikolo yo eza dominé na concert Fally Ipupa beta ki na Bercy les raillé wana pe tembesili quoi. On lui passe à coronavirus. On lui passe à coronavirus. Bona mokili neto bona ba lobelaka de makambo. Coronavirus na Bercy a Fally. Donc il passe à coronavirus na Bercy. Donc c'est babeti il solo coronavirus et pe mi mukie allez. Bercy a Fally ezari donc de makambo wana. Po ba makambo so tali tozali na histoire mwe banda o leka o ezali ke Moïse Mbi a violé tonga Bercy ye. Histoire échangée comme Bercy totali pe coronavirus yo ya. Allez ba comme coronavirus na li solo a Bercy. Donc na obe ba jimoto ba jimel ba jimo donc ba jimo donc coronavirus na Bercy bango nde ba na actualité. Voilà. Mais bah artiste mon souper déjà to yo ka kalaté so ba concert en zongi faut ba beta ba Bercy wana donc ba hérité watana bébé ba tona tembe ya lobi Fally Ipupa lobi Fally Ipupa fungoli nzela tondima donc ba nyonso ba beta na sima Fally Ipupa donc maman les gars muto mbote belé ba nyonso ba mise tout ba beta na sima ils ont ma bete Fally nda fungoli nzela loka mala photo ndima poso ya mabete ya mabebi soka ba journaliste to za ba tali boso pe ya kosala songi donc voilà ils ont pas monté Paulo standard bon c'est normal ezalaka poto koma na 100 il faut to banana 1 po ba koma pe sango il faut ba banda kozwa 1 ba tie liboso baji ba 0 ba tie na sima ba combattant pe ba beti ba journaliste Nati Lokole ya Nati quel bien la route babi ya kimaki so yikaba ken mbango yabe oimi na ngami obengo yabe ti omoni makambo ba combattant baza ba grand frère na biso baza ba oncle na biso baza ba père na biso
ba combattant nozomona baza ma ba bandeko na biso makambo bazo sala banda o sala combat na bango ezaki na beat na bango ezalaki ancien président Joseph Kabila alongwa na bokonzi. Joseph Kabila alongwa na bokonzi. Tokomi na temps fachi mais quand même il faut bacha mandoki na se. Il faut bacha mandoki na se. Donc ce boche mandoki na se c'est que combat ezalaki lisu na mambo wana te. C'est que ko makambo mususu. Ndenge el mara uti kobeta el mara beti soki vient sonner ake kobeta suna mikili pepele Ferregola soki bango nyonso bake kobeta pepele Héritier Watanabe wa soki bake kobeta eza pepele eza normal. Donc il faut ndesiko bandeko na biso ba vie na biso ba oncle na biso o nyonso baza na mikili bacha maboko na mai po ata yo moko okobanda pe kopelisa moto na ndaku te na yo na bana na kati ya ndaku opelisi moto ebele na ndako mais boko zika suka na ngoti. Merci beaucoup, en tout cas c'est bien. Ba concert raison nga. Nena lo baso elo mombo. Junior Makabu a boxer. Donc yebe azaka na mikilit. Donc abundaka atindi mo quelque chose pour na coronavirus na mboka. Mais siko ba vie na biso pe ba vie na biso ba vie bokoto. Vie coronavirus e na mokili. Bino pe bo souci mboka. Moi système ça bien. Voilà, numéro te bao bango nde batinda na mboka batinda shenga te batinda na mboka ve na biso bokoto bokoto na Bercy ezaki te bokechu premier na Bercy ezaki te ba ke bobando banga epe okuta mabete 20 000 personnes na bino bo na bino so 500 so bato ba 20 000 na kata salle ba bimi na bino 500 bana ba kufa. Voilà. On comprend. Vebo koto abo mamoto. Yona lina ebisa batu muto azana posa ozwa Paolo Standard na changer un numéro te. Numéro nangeza plus 243 9 93 90 1001. Plus 243 9 93 90 1001. Bienvenue pour le numéro nanga yango wana soko obenga ngai obenginga que place au penza photo longo lunettes hein parce que toko penza na question vie privée quoi. Paolo Standard marié, célibataire, père de combien d'enfants? Bon, Paolo Standard a marié té. Paolo Standard donc ngana bana baleki na ngani nyonso natanga bango bana ngai. Mais o ngamoko na boti na mwana moko ya mwasi ana 6 mois. Wana ya mama nanga. Wana ya mama nanga don. Nde na lingaka mama nanga nde na lingaka mwana na nde pe na lingaka bana nyonso ya bandeko nanga. Mwana nanga kombo na ye, na pesa pe na kombo mwana. Wana pesa ba mbote belé place aza po avant na Bondalungwa. Na pesa ba mbote belé Malka Adeline. Donc Malka na zwango pa praise. Et pas praise. Praise na Malka Monikel. Ndo ya mama ya ngasiko na pesa ye Malka Adelina ndo ya mama na ngai na pesa Chikuna Samba na pesa ba mbote belé place azali ça quantième na famille et pas na mwana liboso et pas mama na biso et pas papa biso na holo bate po ngane na ka mwana donc et pas mère mwana liboso moi maman biso liboso yeyo. Mais est-ce que ba parents bazala fier na yo za musicien Fally Ipupa poto ebi que ba parents minga à l'époque bando lingate bana ba comme ba musicien surtout animateur ba ebi ka ki ba musicien ba voyou ba bandi ba takisi. Bon neti ngai vraiment muta pesa nga chance ya sa musique azaka te. Muta yaka pesa nga chance ya sa musique na dernière mité zaka maman abotinga. Ba oncle langa no kande to sele mission oncle langa mo uta hotel man. Leka maman abiso, a auto hotel man na mesa. Pierrot Mbakila, auto hotel man leka mère na biso ma propre. Il est parmi bateau yo, babo ya ngana sa musique. Ngana lala tina ba mituka, ba bengali nga mana parler na kena lali na mutuka na coin ya Kilija, ba mituka vieux gens. Na olala wana po na linga ka musique. Mais maman nga ndo pesa nga chance po na okende répétition musique. Apesi o mbonga transport na kuzu ba oncle ba omona te. Na ke répétition. Na roya kozonga boye, ba beleki nango ala ninga ya mobali muka kambanga. Na pesi ba mbote belé place aza, apesi miselanga fufu na ndenga tinel. Na lié na vide apesi nga bilamba na changer na zui teni musenzi na ke kolala na car. Tu comprends?
baleki nanga basi baby kambanga otrai kambanga do baleki nanga wana babandaki ko luka ko sauver molimo na ngai ya Paulo ozwata moi ya Paulo lipa mo eza wana ti bapesio OK oluki odame po nini ozaka makasi mais mutu apesa nga chance osa musique ezaka maman abotinga. Voilà. Donc Tokolo Baké, c'est vraiment le parcours d'un artiste, hein, parcours ezala vraiment moulaï, ba difficulté za rebelle mais lelo Paulo Standard osa fier kozala artiste. Ouais, siko na oncle langa moko azali banda ya azali banda Congo. Kujo Jamat Kudinga oncle langa ye masanga boy. Au moment où Tokyo balongola boy so na tio mabo mafuna longola mutoke belé na kemba et pas oncle na anyonginga na mamba musique mais tant oncle comment eko vanda avant ni botel oh petit oh mais na otala ba clip moko na mona mutu molo ko ayo na c'est oncle zanga mais yo neno zo boka ba no côté. Voilà, pour finir une dernière question. Paulo Standard na moni baninga ba ke poto yo ke tendeni na teliso na motema na te oncle ba na motema na bika oncle a comprendre que ezaki cop nanga. Voilà. Alors pour finir, Paulo Standard oza marié to lobi célibataire wana na mwana moko lobi so lingo bala moi si fois ba genre ba gunde nini ba genre nini ba monzele. Moi si ce tobito comme Olanda nzele boye et obomanga ndenge na makambo na kutana nango na vie na sala pima pona zoka pona mwasi. Mwasi ifo azala kaka mwasi na mutu na ifo azala kaka mayele. C'est pour bino bolinga banana ketchup te mwasi de jiban pata mwasi ali kemba. Mwasi ifo azala mayele. Omoni nzele so aza mayele. Kemba. Ba o nyoso lugana bana baona likemba babetanga mutu na mie. Siko ndena komi omana ajo vraiment na ozo sumo sali kemba neni. Merci bambote pesa banana. Cerveau. Bon bambote nanga na pesa batu nyonso balinga Paulo Standard na pesi Kerla médaille d'or Ipoupette maman présidente ba Ipoupette nyonso na pesi Cédric CKB na pesi o bambote belé na Canada na pesi Nounou Tabu bambote belé na pesi Mani Kuyaka wana père na ngai na pesi maman nanga bambote belé place aza na Londres na pesi bambote belé na batu nyonso balinga Paulo Standard boleki belé boze belé bienvenue pour Mbulu viens na ngai ya les bons maîtres à partir ya mikili na Lyon bambote belé ba boso aza na posa kozwa ngai bobenga na plus 243 9 93 90 1001 plus 243 9 93 90 1001 obenga ngo zimba mo Paulo Standard tikanga na yemba ngana bwaka nazo yemba nazo bwaka ngai bato basekinga ngana ke iparide o bato bangweninga pona moni bersite o nakokende mbandaka na yata na munguswe ngana mona bandundu na mema mayebo na mbinzo ale suki abwaka epombe pompa mboko yo epompa yo epo o etika na 4 kino abwaka on se présente. Voilà, merci beaucoup hein. Donc voilà, to bon bien on a émission prochaine. Merci à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, l'agent Amado Pichou na l'hymne national, maman sociale Maboko Bank. Hein. Donc l'agent Amado Pichou na Oya Betty Masengu. Eh, grande sœur à Betty Masengu. Ndenge moko la maman Claudine Nzongo la charismatique, mon thème ya papa André na kata Paris de bino coronavirus et rozwa bino te mon sika na bino quoi. Merci beaucoup à la joie de Pichuna, champion Kayembe Blaise Kava depuis Kenya. Merci beaucoup pour Mand in Kenya, le but en direct de Blaise Kava. On peut bêtement c'est une bête en émission donc pour mon que bêtement c'est ngou donc ça rien ya batu quoi. Donc merci beaucoup. D'abord on soit soutenir de loin ou de près. Merci en tout cas. Naba soutien Nabino. Merci à Noël Kikiani. Ya Noël Kikiani, beau frère nanga, grand frère papa Daf Bisika dans Londres. Donc mon thème est maman Titi Kikiani. Noëlla Victoria
De gros bisous à vous. Hein? Donc, I love you so much. Merci beaucoup déjà ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. De gros bisous à Roi Prince. Hein, donc, solo la bien en Londres. Et donc, that's all for today. See you next time. Ciao.